Chez l'été un peu plus sur la gâche. Il faut dans le monde. Tu m'as dit que nous avons dans ça. Il a compris pour la femme qu'on était pourquoi parce que quand il faut dans ça, autre histoire avec corbeaux et les renards. Mais ici quand tu jamais. Tout ça nous soit go dans le cas où moi j'ai dit on va se jeter. Toi ne sais pas mon corps. Au bâtiment ma cava va prendre de l'eau des aussi si au quotidien ma cava les corbeaux et les renards t'as jamais. Petit. Donc, on va dire, ouais, mais c'est dans on va dire, c'est pas traditionnel. Mais les corbeaux et les réseaux, on a la classe. Les corbeaux et les réseaux, mettre les corbeaux, si les gens vont pêcher, t'es là, sans mettre à quoi. Alors, dire, chez l'été un peu plus sur la gâche. Quand tu dis, on a dit, là, c'est un vieux cookie, corbeau. On dit, les corbeaux et les réseaux, on a. Nous avons un renard. Premier bureau, on a. Ça, les corbeaux. Donc, on a l'onglet macabre. Si à quoi, bois qu'à fromage, on va faire dans la lié. Ma dernière corbeau, on va faire dans la place. Dès à mon année, expliquer ça, le quoi, c'est. Il faut ça, sachet, ça, comprendre la série. Pour le coup, il y a dans le c'est très bataille, il y a la balle. Il faut expliquer. On va dire, j'avais bonné la question. Il serait comme un dingue. L'obakas. Il t'a dit, jamais dans la vie. Sikoyo ngai na usandeni mpona nazwa fromage wala monoko ya corbeau nga rena parce que nga deuxième mot na rena premier bio ba mba corbeau musu ba deuxième bio ba rena to boto la ba fromage na monoko il faut to flatter bon to ça na ba biso mo sac à des millions de pour ça deuxième bon sac de abi la série nga la kola ta mukondo te déjà na zo valise na la kisayo omona biloko nga na la na parce que jamais na case oui ma valise à fond la ville c'est nous on a deux hôtels pour le poser d'émission il faut au moins bande natala quand tu jamais na la nani ba robe de nuit pour ya sexy ba robe de nuit on doit être douce la question vraiment pour la louille on dirait ma couleur rose ma couleur beaucoup qui tout vraiment en tout cas c'est joli hein c'est sexy quand tu jamais na moi la série je beaucoup te donne déjà la sexy yo moto oloba sexe ya sexy ndenge aleki na petite kaka oyo nalalaka kitoko abinatire na olakisa oyo bakalesi ngo nalalaka tala bakalesi na nga nalataka d'habitude bakalesi kitoko abina simpesisa mbonanga mpona intimité na nga mpona koséduire mobali na nga mpo alongola na korbo wana kuna nga nazwa fromage eza na monoko na ye ngasi mpona koma nde premier biro babiboka solala na pilote te olalaka na kaleson te la sirene nalalaka na kaleson te nalalaka pamba nazuka awa bobi likolo na bakisi naza prête mpona mbala nanga ere nyonso à tout moment nalala soki aza posa na ngai naza wana mpona kopesa ye momoi ka mibali bazala du naolengela nabotola ebonga ya premier biro mpo ngani naza bona nakotika vi nanga deuxième biro te eza lokola etumba mpo oyo agani oyo sili te na bengani po mobali yango mobali basi bakima bandako ngabi ya bon traditionnel singolelanga mpo mpe na bapapie esili te topesa nde baconseil nga nayebi te yo betabi la sirene omona mibali so bakili banda bakoma bakopine mpo na nini mpo na ke mwasi na ye ata eta mosusu azosemikipe te amonisa boti mobali akoya mwasi mpo ayamba mobali ata se partime ta mosusu mobali aoya boye akuti wana traditionnel ba expliqué abi ta mosusu mobali aoya boye akuti mwasi ayambi boye mwasi na basolo anini en tout cas tadi jamais monoko nabi mwasi nyonso alinanga te bafamille biro mosusu mingi bazala bongo amoni déjà ke basi babali ye ye mwasi ya liboso afocalize nini na bana amoni ke mobali abenganga te eza ndako na nga donc nakipe bana nakipe yo asefocalise po akipaka ne bana abwakisi mobali akoya nasolanie wana parce qu'on esi traditionnel siko solanie okayeuti wana ataka tijere tazwi invita monoko
tati ya bien etsolani ngo kasi eza mwana asumbaki te mwana asumbi na journée mama alongoli kaka bana bongo akipe kosokola bien te maboko bien te soki ndenge nini aza na ye prefe depa te asala mosala boye asala boye papa koya yambi kaka bongo eputo avant papa ya koyela nasokola abinga na façon namoni eti natali ya rasire mpasi mpona kote yo mpe so obala oyeba oyo mpe oza kokunda makasi nabi tanti jamais minoko mekozama na respect mpe konga mpe naza pete okela tanti jamais nasekani abi sikoyo ngai naza kopesa mpe bamama pami biro bino boyeba te manda biso badeze ndeko tozala pete te tozalaka pete te mpo fo towela nde bongana biso oreve abi ngala sira na etonde na mashaka na journée na nga nde na prépara makambo na jour nayebi ke mbali na nga oya to nasalaki mosala na mpe na mwana omoni te ata nasalaki mosala nini avant mobali na ngai ya glasi nasi nasopoli mobali na nga ntango onde na se parfumi je m'habille très jolie nalati bien ntango nalata bien wana na se parfumi nalati kitoko nabongisi suki na nga na se maquille te mobali na nga oyaka suki koleve kaka papa ye koyela sera mpo oyambi mpenza obika nde bayambaka aloko angeli do abimeli do ozomona douceur obikela sera mibali bazala dour nalia bota ti jamais ngakino na batabi oui mibali bazala dour surtout na mariage na sera parce que oyebi eza moto ovanda nde bino mobimba oyebi kovanda nde bino mobimba fo olengela ye aza lokwa donc biso basi abila sera na biso omoni so eza question conseil mpona conseiller maloko na badesert abiata biso basi oyo tozaka na deux devoirs à faire la semaine expliqué oyo expliqué bata Facebook na leso ngabide devoir okasinyela tati jamais lobaki oyo abide devoir à faire eza lokola ndeni eza lokola ya lokola bon mobali atiki oyebi mobali alingaka oyebi mibali balobaka nini te biso tomonaki oyo mibali baza dur mibali baza makambo kasi baza mabe non abi fo yeba moto na profondeur mibali baza baetre mo baza na dossier bakokanaka te abi mona te ke mibali baswana te abi mobali awuti mpa baparent na ye asesepare na mama na ye etalaka bamama nde balingela surtout bana bagarson so osali ye affection wana sikoyo yo mwasi nde ko remplace mama na ye la sirene na deuxième dongo ti oyokaka un jour so oyena émission bato okutana sina komi première tati jamais nabi kisi te la sirene ti koseka kisi te basi bazala obopami ati bati komi kisi kuna baki deuxième dongo basi baleki mobala na papi la sirene ake nangana kutu ko aopusu makasa aopusu matiti aopusu litongo tiela mobali boye sala mobali zonga boye eloko te zero apinga silinga nde omoni nde le conseil na nga badiboafitina koyoka te sina oyesa bango ngabila naesi traditionnel mais ati mako bakonsa bi oui olobi émission kokodu mais nga na lakisi basexi mais malgré ça na profite mpe mpona pesa conseil alobi mwasi soki mobali aye il faut oyamba ye mwa bizu apesala bien ata mwa bizu na litama obana bana mobala bana natuna bino mobala ya bana natuna bino oyo basalaka bakipaka mbali mpe nazotuna bino non bana baye eza fruit yango yo soki okopesa ata mobali obiza pamba te oloba o bana soni omona bato te apitaka mwa bisika sheri bosamba se ti batiela mpe bika ya litama eza lokwa to bandeti bon arrivé mon amour il faut douceur la sirène mobali ata mobali nekoezani atake wapi aosanti kabi te ata naki libanda douceur ya mwasi nanga baki baopianga yango te mais soki okopesa mobali douceur te omitiki maa nkoko ndabomona tanti jamai abi yo mobali obisali otiki omikomisi maa nkoko okomi maa nkoko okona bali deya na ntina esika abi bati fo bochange surtout bino bapamie bino eza mpe badeuxième dero mpo bamitikaka eza basili kaka il faut kolengela mobali parce que mibali baza être mo sensible sensuel tanti jamai yo bomona biso abi oui la sirène mibali aza abi noki
soit na te yo mwasi oyo tala okanga ti kuna mobali azota mosuka otala mobali akozala moni eloko boye ya sirene olobani te aotaka mama na ngai eza te oyo akoma lokwa mama na ngai mibale na obotana abi ezaka sexe te abi mariage ezaka sexe te basi mosusu batie na motu na boki mariage ezaka sexe la sirene c'est faux watati jamais nga oconseiller basi nyonso na chemintan tati jamais na bi mabala ezaka sexe te parce que sexe ezokofaire partie na libala mais makambo nyonso tu totoka sexe te ezokote abebi ke basi mosusu bazala bo akosani makambo adan tutunikebikake totosaka sexe esi mobali nga obosani tozonga na biso sexe ka lokwa tosala akumisaka mwasi nanga asala bien botobo ata nasali nini non tati jamais na biko combinaison ezala abiko combinaison ezalaka abiko kocombine tout libala eza donc c'est complété quoi tu vois donc maintenant on va en français bah t'as la bouche à compliqué bon les gens qui comprennent français bon salut je suis la sirène je fais l'émission sur comment les femmes peuvent faire pour garder leur mariage. On parlait des femmes qui dormaient avec les pilotes. Première partie. Et maintenant, deuxième partie, il y a une autre femme qui est contre ça. Pour elle, elle pense que, elle s'appelle Tanti Charin, elle pense que les femmes mariées ne doivent pas dormir avec les pilotes, les femmes mariées doivent dormir avec les sexy, les robes de nuit qui sont jolies pour plaire aux hommes et que les femmes doivent être toujours prêtes à satisfaire leurs hommes, selon elle. Et elle invoque aussi la pauvreté. Pour les femmes, elle dit que non, les femmes mariées doivent être propres. Si les messieurs partent au boulot, par exemple, quand il retourne, la maman doit apprendre à se laver. Ça veut dire que tu te laves déjà 2 fois avant que ton mari retourne du boulot. Première fois le matin et deuxième fois avant que ton mari retourne du boulot. Parce que si tu es une femme ménagère, tu t'occupes des enfants et avec ça tu transpires, tu prépares tout ça là, les odeurs de nourriture, tout. C'est mieux que tu prennes la douche avant que ton mari vienne, que tu te parfumes, que tu mettes le maquillage si tu veux, ou tu penses bien tes perruques, ou le cheveu si tu as les cheveux naturels, ou que ça soit, mais il faut être présentable chaque jour et chaque fois dès les débuts de ton mari, qui te trouve toujours propre selon Tanti Jarel. Et elle est une femme qui a pour 200 euros et elle se bat selon elle, parce que moi je suis là seulement pour poser des questions. Tanti Jarel dit qu'elle se bat, et pendant elle peut aussi devenir premier pivot. Si premier bureau n'a pas tellement trop d'accueil, puis elle fait tous pour gagner la place de premier bureau. Donc le premier bureau n'a qu'à faire attention parce que Tanti Jarel est là. Si vous ne faites pas attention, Tanti Jarel va devenir premier bureau. Donc c'est un peu ça. Tanti Jarel stimule les femmes de prendre aussi soin plus de leur mari parce que selon elle, elle trouve que l'homme c'est un être faible. Selon elle, c'est faible dans le sens de son sensibilité, pas faible négatif, positif, sensuel parce qu'elle manque l'amour de sa mère. Et toi, sa femme qui devient comme sa deuxième mère et aussi épouse. Donc, il faut aussi s'occuper côté intimité et côté affection. C'est ça que Tanti Jamel parle. En général, selon elle, chaque femme a son point de vue. Tanti Jamel pense comme ça, elle pense être disponible à l'homme, surtout si tu ne travailles pas, tu ne fais pas ménage 100%. Côté intimité, sois toujours prête. Et côté sensibilité, sois toujours prête. Bon, j'ai demandé à Tanti Jamel. Là, je vais résumé un peu pour les gens qui parlent français. On retourne à l'Ibrahim. Bon, question pour famille, bah, je vais expliquer ma campagne. Ce qu'on problème est qualité belle famille, parce que tout le monde a fait, famille, la belle famille, ils ont un problème. Jusqu'où ils ont un délai. Donc, je vais dire, tant que deuxième bureau m'a fait ça, ils ont bien la belle famille là-bas. Tant que nous t'avons. Alors, pour les basses, n'a pas conseillé, pour le quoi, ils ont dit, ma mariage, n'a conseillé. Parce qu'on va négliger la belle famille, pour ça, les frères. Ngabi quand je me retrouve des familles au programme canapé bon mon nilo bata chantier social abi la tira de next year moko obi lo biso basi to bossa na ke mobile to zani to kutene na mkolo wana sko kanchema binga na ba selonga
tanti chemin na expliquer abi la sere woni tangi ka ngani na olo ko za émission yo ya ndinga quand ok tanti chemin ni bon explication tanti chemin na selon moi na monaka